Andiko mbote bisika no sobozali bosolanda ngai ngande kuna bino simu poso lobito mobala pembe tina Dubai tembe sili ba jalo ba kufi ba foko ntepe ba kufi la lulala simu poso lobito libanga koloko tambwa rouge mobala leki libongo nelengi international keba nyoka akuswa biso ndumba zui permis tata lupanga beli liboma na pesi bino noso mbote ya Jésus Christ de Nazareth ezana bisika noso bozali kimia pe mwinda mwaye engengela bino tango nyonso amen. Bandeko na ye koloba likambo ya ndeko na biso ya ndeko na biso Rafine Tumba ndenge babimise bembe lelo ndenge tozomona biso noso na bilili bandeko vanité de vanité ya bozo tali bembe wana so botali bato o baza wana balekita witi te yango na nde vraiment ngana leki po na sona bandeko surtout o baza na Liège wana ezana bino boko za le prix avant biso ba misuto ya koza so ba misusu kutu basali na bango baza na ngote mais ata présence to monana ya kotika mutu ndengo wana vanité de vanité oboni makamususu na vie ezote ya biso mingi siko na ngina loba ye Rafino to bomu na bomu na batebele bele wana o misusu banoko sola sola batongo nso bake wapi na moni mutu moko te na moni bato nyonso ya zalaka na bango bake wapi na boko loba vraiment ba makamso a détail yaya atobo na biso te yanza na biso nyonso mais yango tozo te ba omsu biso mtotikali te ya biso totala ndi akotambola totala pende ni tokozana bato totala pende ba makamso totalaka ya mabe efutaka te mabe toujours efutaka kaka ba efutaka au contraire ndeko na biso ayeba na kimingi azala bakela tale bemene ndenge fati bara masonga na lobi na loba tale bema ndeko na biso wana yaya to sunga to kende to natanga pasi bayiba ka muninga malamu natanga na desengo pe to sepela me natanga mawa pe to lena baninga o bazolela yaya to sa biso nyuso ka de to za boye mwanda communauté na biso za mune même na lesa buza mo ibele to avant ba to bisuba ya e bemene ko kuvana bongo te ya na moni mutu te na ibiti so bat boya na pokwa ya ngana yiko luba ma ya tout ça la bongo te bana mama tout ça la bongo te to ke noto moni sa te long e bemene ko vanda boyete ya onga na moni ibiti so bat misuba ko ya na prayer ya na zotala moi so c'est que eloko ni ongo ko kanga itina liwa bat basala boindenge ni ya tinga mona komula obinga mona sobo moninga na oloba na bino malembe bona ko koloba te bandi ko zo lekela ngai ezo lekela ngandi ko na bino atoza na famille biso famille zaka biso no to kutanite biso baza mona nene bandi ko te mo ba relo to zaka wana même bato bosaki na bango na foyer ba yete ndenge ne pana mama omoni makamususu na posa koloba kuti zo ko lobelanga te ezo salanga moi kitoko te omoni eloko lona obuki yango poko lona yango na pona eloko lona ki yango obuka pardon kolinga te obuke eloko moko oyo ekopesa bato pasi buke eloko mutu nyonso noko simo pesa ngata linyoko na lia nasungi yo obuki me bato bazosepa eloko buke ezopesa bato kanda parce que obebisi mitema bato ya bolingaka te to kobebisaka mite nde toza na moma oyo yaya babiloko mosusu totika na biso tolongola barankini wana banini eyana ntina te yaya parce que omoni biloko mosusu bato mosusu ko aza na don ya kolimbisa te
andimi a sacrifier yo na makambo ya mutu na mutu ndenge toza mutu na mutu azala ndinga atambola na musu andima na ki akota ndi lola ti bazali munge bele ya abingana okota na nga besoin lola ti mais yo lokosa na besoin lola il faut yeba kotambola lokola mutana sana besoin ya lola te zalani maye kimaye na makambo prière kimaye eza ngona tina tobo ya toze bele boye bino na bozala lia tukuna so na mboko ya kufaki bato na basate na yebite lokola nga msunga na lobi boye msuba bako ya na po ya to sala bongo te to bi mabongo te ya na la diba miso batu misusu misonga na ozana na yebite so organisation na siko nyoso bosala ke za wapi mbongo to yoki bomo emona ni malamu mbongo na yoki sapi solo mais siko organisation eza ndenge ni parce que déjà na mon organisation na yeko za mobulu eloko o eza na organisation ko yaya kotala ko so mona o yeko za bien o izo mona na déjà bana mama malamu ezate malamu eza na mingi te babio soki mutu ndeko na bandeko mususu bandeko ne so badimaki so bas yaya eloko mususu avant bino bosala eloko yazaki chroniqueur youtubeur botuni na bandeko wana nyonso ndenge basala organisation ezalaka bongo te biso tosali boye mais pona moni poto sala boye il faut to sala boye koninga ti yo en charge ya nini ya ebembe mobi ezala ngona tina te soki yo siko ozo ngo en charge ozala be terrain ngo na matanga ba partage ka ba nini ba touch yo touch ndeko nanga yo so touch apoto yo so mais yo tsuko yo boza limité na moni ba biso lo te imo asaki mutabatu yo soko mbosa elo to komana ba papier mo bike te matanga nenge zala boye ko bima bobi c'est ça mais ça suit la déchet ça va na ko loba na so yo ke pe lisusuti na so ka so la déchet c'est bana mameza mawa eza mawa botana ngona ba video kuna ya ngana lobi vraiment sensibilisation ezala makasi ya to komonana et bima kitoko te parce que congolais lingaka blo obi ba video déjà comme leka ya ngana nenga loba lo monte na vandika na tali ya to sala malamu mabe futaka te miso azoba etebo alo bazo zongi sa suba video na kala oya makamba ya kofilo mide bazo sa makambo ya bade siko bangu balo bozo bimsa siko po bimsa suma be na kati ya totika nanona totika nani nzambi akalise tala likamoko to juger yete totika jugement pa ya nzambi ya toko juger bongo te ya tala biso no soto yeka ko luka ndenge boloba ka wana ko luka aye ko ko ila likambo boye to comme un niveau en athée parce que mon modèle des autres les autres qui to côté yaya Nathalie les autres qui to côté bana maman les autres qui to côté so mutabia les autres qui to ka kosi Nathalie wana na besa makasi nga bana mama eloko lekela nga na mokili zate nga ndenge balobaka na nga kaka bate anga indenge na sakape na bate na ipana biso bate nga babi ndengo za boy oza muta nga baloba na nga boya oza muta bato salaka ka malamu okomona pe mala ya nga bate anga ka bongo kolula keloko mutu te so mutu na apeso eloko te koyina ete baloba na nga boy epana biso batenga na mama biso babi mutu nyoso tute camarade nyoso tute ozani azana doa kokaba yaya na tikala nango libela defend nani cardinal etu eloko aloba na nga pe mwana abi na nga bi ndengo za boye musu o tengala sana ba camarade bakabaka tengala kabaka bi te ezana ngo mutu nyoso azana doa na te mutu no sazana dogo kaba mutu no sazana dogo yoki na mutu mawate alobi na ngai soko zana dogo eza grâce
tu as la grâce et pesa mina mutu nyoso tu yaya ngana zwata na ko lobali kama et pesa mina mutu tout est grâce tala ndeko na biso ba ko mo bimisolo nanu kutu bazo jijo nanu ka na siawo yesu kutu nanu alobili kamutena yenza mais batasesi ba ko mo selo kaliki voilà ya to sala malamu kaka omoni lo musupo loba pe oleka olobaka yaya okozwa nombongo mais ben inconvénient on a eu ça bino bomona aloko ya msuso te noko siwa te yoso mona noka ka avantage tala pe be convenient c'est belé okolia nombongo mais mutu wana elo musoko koloba pisa tolia kitoko lobe loko moko boy nini mais kokoma na mamakambo te mutatika na pota yaya ba tu ba koma na mitema mabe makasi mutu musuku tu bosolola ne bien mais ayinana asolisa ko mais ayinana o comprenate bo siko oyo kolobele bo batuno so batika na ngona matoyi ekozala ndenge musutu kutu neti ngabo ayinane nga na yebe loko te na mona epete ayina okaka kuta ayina ona ayebi yo bien te na yo kuto lobi siko na TV boye batuno so bazo yoka eosa scandalite bo solo na nete bo swana pete mais ayini okaka ezala kana bon siko oyo kolobela mutu bozo lobele boyaya malamu eza su na mokilo te yaya malamu eza su mingi te faites attention moninga malamu azali ka Jésus de Nazareth omoni ye moko avandi ka ye moko kuna siko foto bande kone siko bazali wapi baninga to solo ki baninga lisano baninga ona bo fana ki ba na foi wana c'est la première famille yango wana to moni mu ndena moni na ba bien ndoko sino muta omona na shenga bitala bino batalies wana mutu na bino na liboso na mboko ya lieti soki na bosani mboko ya vandi wana bino ndi batali boso famille liboso yango wana bosali nini omoni mokili ebe mbiko vanda bongo ya na obiki bana mama boli misange salinga pasi moko ngandi kona bino noko na bino na okipasi natalinga mwana mwaso tina ebembe bimezo kelikana makambo aboyi ya pa lokanza yaya je l'ai vu là-bas ngana n'observaka natali ngamo wabino ko si kadi ngasi wona bakomona natenga o yeko kunda masami bon samedi déjà samedi ya musika te lobby vendredi samedi ya musika te mais ba mona ka déjà loko suki ba ezana mouvement déjà avant samedi mais siko to komiso ki jeudi suki be vendredi et loko nyama longezo monana bana mama ngana ya kaka betre mino lisolo na ya kaka na sona bino na ebisa bino makamu susu wako yoka ayoki opa koboya na ye mais ngana epona sensibilisation to ne loko moko to kende pona to bonza tande kona biso wana bana mama atazana mabe na ye to juger yete to tika nzamba juger ba oyo batikali ete ya biso tolinga ba polémique ozo finga mutu mususu ozo yebateke conséquences na weza ndengene tala ndi ba kumozungisa su muta kufi me bazo zungisa ka ba video yango c'est que lobi belé et lobi belé yaya et lobi belé ba video c'est que nango me bazo zungisa c'est que lobi belé bala mama et loko na leka ipona lobi la bino yango wana Rafine babiso bakunde samedi mais ebembe déjà malongi zati ya mawa obike batine nga na tseka loboko boy nazo mono to nazo mono kadi tout est grâce yaya to bongisa ka côté nyo sika to zalaka oye baka niveau pe ya likambo kokomela kolinga kate mape eleka malamu ezipa mabe ate azana malamu azamona mabe ngana mona ke mona malamu bazobomba yo nzambe pasomona bia ate bolamu no efuti mais yo siko mabebi malibo ebele ezana ngona tina te okozanga mutu akokola nsoma kama malamu parce que mabele ki yo mingi mabele ki mingi na sanso wana bandiko ezali kamo kuswana te ezali kambo ya
ezaka pasi so na lobi boba na mama nazoko koloba te naoki mawa mingi mawa bandeko nakoki koloba nyonso tute mes condoléances na famille na bango wana bandeko soki tokozala kuna ekozala bien bandeko nazotelema parce que nazomona lire wana organisation eza malamu te la richesse bando koleka amonanaka lisusu te nayebi te soki bakanga ye telefone soki mpe telefone ekangami na satellite soki ye mpe moto akangami na satellite ye moto andakopesa bainfo tozomona soki baweleli nini ngai na bino mpe toyebi te butu malamu